na ye liboso na bino pour na kolakisa pour na pardon oyo ndeko na ngai Denis Lesi asenga kinga bayaki kokutana na ngai epai ya évêque Ejiba Mapia oyo azali représentant ya Église de Réveil na Congo, et puis na Guy Daniel oyo azali pe adjoint na Église de Réveil na Congo pona koyebisa ngai problème ya ndeko Denis Lesi. Ejiba Mapia aza mutu naza ko respecter makasi, aza bato na biso akala yango nde esalaki ke nandimaki ndeko Denis Lesi asala vidéo ya pardon. Azolinga na informer bino ke asalaki vidéo ya liboso nde bayebisi efo abandeli lisusu vidéo ya mibale na lobi asali yango kaka malamu te. Wana jour wana pe ye koleka 2 jours après nde Guy Daniel aye koya na kati ya ndaku na mwasi na ye a partir ya poto kuna ye asali vidéo mususu. Tango asali vidéo mususu na lobi te asali yango malamu te. Po normalement soki mutu azosenga bolimbisi il faut alakisa pourquoi azosenga bolimbisi ikamunini asali azosenga mutu bolimbisi aye koyebisa bango ba soki bakoko ede ye balakisa ye nde bakosala balakisi pe na ngai nga na bite asenga bolimbisi a expliquer likamunini oyo azosenga bolimbisi yango nda aye kosala ya suka wana obino bomonaki alobaki ke po bana wana tango bayepa na ye ayebisaki ngai te ndeko na ye alobi bon akoti au fond te mais eleka nango kaka nde nayebisaki bango ke botya bokoyoka mpe bacritique ya bato na critique ya église bango moko bamonaki baréaction oyo bato bazalaki nango. Ngai nakozalaka mpona kolakisaka ke nazalaki vraiment touché au ministère na kobomba Saint-Esprit ezali sacrifice monene vie mobimba. C'est difficile bambula na bambulo nga na komeli na Saint-Esprit mais na komeli na ministère komona ka bato baye kosalaka po basalir bapesa témoignage ya mabe na kati ya ministère. Nazolinga nalakisa ke voilà ndeko Denis Lesi ndenge ezali wana eloko nga nazosenga yo pardon na yo ezala sincère. Sincérité ezala na kati ya pardon na yo. Tango yo ozosenga pardon. Hein? Na moni ozobimisa verset oza na kati ya kobrandir verset. Verset wana oza na kati ya kobrandir pona ko rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ozobrandir yango epa Nzambe. Mais mingi nazomona ka yo mutu ozoluka kimia na bato nyonso. Mais ozokende ka koluka ba problème, yo mutu ozokende koluka ba problème. Et ce que oluki ba problème, ce qui ba fundi yo, allez, wana oye pona koluka, osenga pardon. Cela veut dire ozobanga nde l'état, ozobanga Nzambe te. Donc nga nazolinga yo banga Nzambe po verser oyo ti eza verser Nzambe. Donc nga na koyebisa yo kaka ozala sincère na pardon oyo ozosenga. Ozala sincère, cela veut dire eloko moko ya simeza la te. Oya koloba te ko basalisaki nga na ba archevêque Ejiba basalisaki nga na bato bona senga pardon et na senga ki pardon pona boye te. À partir ya suite ko ya ndeko lakisa ko senga ki pardon ya solo ou bien senga ki pardon ya solo te. Mais nga côté na ngai nazo lakisa ke na limbisio. Na limbisio na motema mobimba po ezamba la liboso na loba na kati église ki voilà nandimi bo kende ko funda. Ngai tant que moto na Nzambe na limbisio ezamba la liboso ngai nandima ki voilà bakanga po na ndako na nga mobimba na bana tout le monde bazalaki fatigué pour réseau ezalaki makasi place bakende ko funda nga na koloba kaki bafundaki kaka ndeko Denis Lesi te ezalaki Denis Lesi et consort wana nazolinga na loba ke l'état kosala musala na ye pona kolandela réseau wana ya bato wana moko po toyeba réseau wana nga kote na nga na koloba kaka eloko nini nasali pona uti mbujima ikoya kote na Kisasa. Nzamba pambola bino. Merci.
Ekompense na ngai na ye pai na yo papa na ngai kolo nazosenga na yo makanisi eyeli ngai namoni mabe na ngai Nzambe na ngai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga Nzambe na ngai papa na ngai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie Nzambe na ngai papa na ngai papa yondoke Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà nakopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa un euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino banimero eza na se kota contact na biso assistance na yo eozala lisungi mpona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso oza ata likanisa kosala quelque chose mpe osali yango nzambe apambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Tout à la café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mkolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre Maxi bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, ils ont benga pena l'endele, le numéro naé pour benga pour boser local. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'un des Mikolo sommes. N'habité Mindela, on va payer Bilogo, on va vous dire. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, oyopé, anti-poisson. Donc, benga à l'un des à partir naïe, à Imdeni, ou à Ozouango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana ngana ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino bandeko nyonso bozolanda biso na Europe na Zine Amérique na Kinshasa na Goma Kisangani Bukavu Maniema Équateur Mbandaka Lodja partout nazosenga na bino to kanisa bandeko na biso baza na este baza na Goma bautokutana na bitumba bazozanga eloko akolia mai elamba ya kolata bazoleka moma ya misère nayebi ke fondation alendele na cri de la détresse ezosenga na bino bandeko na ngai bible bi o azana tango na pasi bosunga ye
pesa ya ta lipa ya kolia ma ya komela yango tozo senga na bino esika ozwami na lisungi na molimo mosano bokanisa bandeko ya Goma ozana $1 $2 $5 $10 $100 $1000 ozana États-Unis na Londres na Canada par-ci par-là bozali ndeko boti na mbongo wana na fondation Alendele na cri de détresse ya kosunga bandeko yo bazana Goma na yebi ke opération e bandi déjà na décembre ndeko akosangisa mbongo wana nyonso na biloko wana pona kosunga bato bazana Goma ndeko na ngai Bible lobi ndeko no so aza maladi pesa yekisi azange loko na kolia pesa ye lipa ekozala lipambo lipo na bino to sunga bandeko na biso na est bazo zange loko ya kolia mai mususu azala pota ezo senga sue azala makokite ya kokendo hôpital azala makokite ata alcool la pamba yango $1 na yo $10 na yo $100 na yo esike ezwami bino ba baro de fond bosunga ba musicien bosunga ba langa nzem makambu ya malamu yango bosunga bosunga bantu valeur bato bazala vision ya malamu ya boye il faut ko soutenir botinda mbongo na fondation Lendele na cri de la détresse et ko sangate nzambe ya lola akopambola bino apambola bino bandeko bozuni kaniso bozu soucieux ya ko sunga ba orphelin bato bazala pasi bato bazala ba difficulté na Goma en fait que décembre ndeko Lendele akita na équipe apesa mbongo a soutenir ayela bango biloko akolia et kozali pamboli pona bino shalom nzambe apambola bino.